les prophètes de malheur. Non, ce ne sont pas des prophètes de malheur. Le mal existe. Surtout ceux qui l'ont qui a bezali. Nzambe abana koya mingi na makambo oyo eza mabe pour que a pousser biso toyeba na kosambela. C'est comme ça. Et moi je crois et toujours kende vers la délivrance ya Congo. Le tango délivrance yaka makambo yaka lisusu pasi makambo yaka lisusu ya kolela. Et na se ya makambo ya kolela wana et de là que le Seigneur intervient. De cela qu'intervient au moment où certains enfants qui va comme na souka. Dieu a dit, j'ai attendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que je prie dans ma vision, message Oyo, et ça interpellation, et ça avertissement très sévère. Oyo Nzambe, Azoye Banakosar, Oyo Nzambe, Azoye Banakobenda Matouille. Pendant que je priais, Nabandi Komo Naba Aigle Mibali. Et bah aigle Mibali Oyo, bien aimé la vision Oyo Malam. Bazo bima précisément na côté à Congo central. Et Nzambe Batali Singa deux aigles. Et ce aigle Oyo, bima qui précisément na côté à Congo central. Et bah aigle Oyo, bandi na Congo central. Bandi ko parcourir Congo Mobimba. Et la monnaie la carte ya RDC. Et ma aigle, je précise très bien, aigle bazala qui nous balait. Bandi côté Congo central et précisément côté à la frontière. La biso ya Congo central na Angola, la frontière la frontière. Et Zamba zotali sanga la monnaie aigle mi balé, aigle bandi côté Angola, tambola qui na Congo central. Quand ba bimi na Congo central, les hommes na aigle ba condition côté Angola grand bandindi. Tamboli na kwili. Na kosuka na kwili ote et na zomona ba aigle bandi côté Angola Congo mobimba. Et tango bazo tambola Congo mobimba, bazo tambola Congo mobimba. Et le Seigneur azo tali sabiso ba komi précisément la frontière. Et tango ba komi la frontière azomona ba des aigles au misu na bango et se diriger vers Rwanda. Et tango se diriger vers Rwanda et na moni na Congo tango ba bande ko tambola na ba province bazalaki likolo. Bazalaki toujours likolo. Mais tango ba komi na Rwanda, j'ai vu ces deux aigles bazo kota ba kiti na kati ya Rwanda. Et bazo komelanga à grande quarantaine palais résidentiel. Et ba koti na kati ya palais présidentiel. Ba tango ba koti na moni ba aigle ba koti ko kota ba aigle ba koti na palais présidentiel na sima na bango ko pumbwe. Na moni ba aigle oyo batiki mokanda moko. Et mokanda oyo batikaki ezalaki na ba écrit. Ba écrit oyo ba komaki oyo ba mokanda batika ezalaki na ba écrit. Et na ba écrit oyo ezalaki batu oyo ba monaki mokanda wana na maison présidentielle Rwanda bakoka bazokoka kotanga mikanda wana te. Bazokoka kotanga mikanda wana te. Et je vis en grande quarantaine bakonzi ya mboka ya Rwanda basali appel. Tango basali appel na batu na basage pour que bayebisa bango ba lettre oyo eyi awa pona nini pe lettre oyo be écrit oyo eza tellement compliqué elingi koloba nini. Et babandi kopesa bango interprétation et bai kaka na batu na bango moko. Bayebisi bango bo. Okanda o bomoni. Eza lettre ya dernier avertissement pe lettre ya jugement. Et demi balé bayebisi bango. Bosala effort. Bobima na rancune. Bobima na guerre parce que oyo bomona bosala na Congo ekoya x3 x4 na kati ya Rwanda. C'est ça la vision que j'ai vue. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso nabino
pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to juste au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin du Bakou, Yako, Landabiso, Oyo. C'est votre humble serviteur, Enoch Badinga. Et bien, Sali, moi, Mikolo Ebele, toujours mon alaté et le monde abino. Oui, bien aimé, ils ont quitté ma réseau à santé, ils ont quitté ma réseau à repos. Et puis, ils ont quitté ma bonne délipée, toujours comme Bakaka na kati ma bonne délipée. Il y a un bon appel, un message, un appel, un enseignement grave. La limite aux Saint-Esprit, je te dis merci. Je laisse cet entre tes deux centres de main, sont au centre de tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzamba Pamboula papa, Nzamba Pamboula maman, Moutozo pesa biso attention, Mouto pesa biso ngulu, Yakoyba na kolanda biso lisusu na mokola lelo. Bien aimé dans le Seigneur, j'espère Yamona fait un message. Nous sommes awa toza elongo na bana oyo nzambe apesa biso lokola cadeau oyo nzambe apesa biso lokola ba papa te bana ko cadrer bango qui sont bel et bien dans notre orphelinat Matondo. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes précisément sur l'avenue Minikongo numéro 78 na commune ya Makala na musika na pembeni yo mutu. Ça sera une très grande bénédiction. Il y a bien aimé, ils ont facilité, il y a ils ont facilité, il y a pour santé, ils ont facilité, il y a pour coller sa barre. C'est pour cela des temps à autre, il y a et pas une abino, maman, papa, oyo, nzambe asimba kana motema na koyeba na ko soutenir bana oyo. En tout cas, Kosunga Bango est important. Et puis ces derniers moments, nous passons des moments très compliqués. Tout le monde dans l'état actuel du pays, la situation socio-économique, ils ont vraiment moins passé. Il y a un autre papa, maman, sauf que je suis bana oyo, nana moi sachet à l'autre sac à l'autre sachet à soukali et kozala vraiment ya mutuya. Vive les autres bananga dans ma commune, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Mutu oyo akotisaka nzambe ndiongo nzambe atikalaka na ndiongo ya mutu ata soki mokete papa ozolanda ngai bamozolanda ngai vous savez tika na biso pesa biso mwa histoire moke mikolo oyo nous passons des moments très sombres dans notre pays l'enlèvement bakidnapping bazokoenlever bana vraiment makasi bien aimé dans le Seigneur et biso toyebi réalité ya bana oyo ndenge bazalaka na balabala ndenge balalaka et puis c'est dernier moment komona bana ebele oyo babande kolala na balabala baza lisusu te donc bana ebele baza bavictime bana ebele baza enlevé bana ebele bazwi bango bakela bango par-ci par-là mais bien aimé dans le Seigneur et je me demande si le Seigneur apesaki biso bamoyen oyo eza ya koleka lisusu makasi on pouvait récupérer ces enfants
kotia bango esika kovandisa kosunga bango parce que ça la bana na biso belene ba oyo auta suko ko libanda ba risquer ba enlèvement la fois que vous voyez pour mona ça même na pota nelungi ba risquer kola la libanda eza pasi ba ninga na bango misusu ba yibi bango ba enlever bango bisika ba meni bango place moko inconnue mais du moins ce petit le Seigneur lui a fait grâce pour récupérer aux joyeux. Mais en le voyant comme ça, mon a question tali papa Blaise azana poter munene. En le voyant comme ça, mon a question azana poter munene pour ils ont vraiment besoin parce qu'on vient de le récupérer parce qu'il passait des moments très très difficiles. Baninga na bango belé bazaki na victoire na 7e sous bazomona na te baké baza déjà enlevé. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela toujours l'ancien appel à papa, toujours l'ancien appel à maman. Nous, en tant que les encadrés, en tant que nous avons appelé sur le coup la banane à bichot, tout ça, par tous les moyens, il y a quoi récupérer, il y a quoi pour laisser ça. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit vidéo, nous avons parlé de la musique, nous avons parlé de la pembène, et je crois que le Saint-Esprit touchera ton cœur. Il y a quoi sunga biso, na 100 francs, na 10 francs, pour que tu vas sunga bana oyo plus koleka makashi. Maman, bolamu oyo mutasalaka pour la pauvre, pour la démunie, selon Jacques, c'est la vraie religion. Nzambe atika la kana nyongo ya mutute. Bible zoloba, il y avait une maman qui s'appelait Tabitha Dorcas. Tabitha Dorcas a koufaki. Mais eloko salaki azwa résurrection parce que misala ya malamu na eganga. Bien aimé dans le Seigneur, misala malamu ozo sala. Nzamba kofuta bana na yo, akofuta bakoko na yo. Vous savez, il y a un certain moment, ba problème moko ye la rabiso. Mona bitumba moko ye. Nzambe soka kanisi bola moko sala ki pa orphelin, au sala ki pa ba démuni, le Dieu du ciel. Ba bengi il est le père des orphelins et le mari des veuves. Et c'est Seigneur Jésus-Christ a appuyé se souvenir là. Nous avons beaucoup de difficultés et bientôt là, ils ont rentré scolaire Yaban. Et on se demande comment on doit faire et puis dans la situation économique. Pour moi, on a vraiment souffert, moi santé peut tout mais on n'a pas le choix. On a vu que Moussala Oyo, tout ça, on a eu papa, tout ça, on a maman. Sunga Bana Oyo, assister Bango, ça sera une très grande bénédiction. Et le Dieu, Oyazakana, Kaya va souvenir à cause de Koye va couper sur bonne cause. Parce que c'est dernier mois, Bani Belé, na Balabala, Bazan, Suté, Bazan, enlevé. Maintenant, Mazo Sungaba, oh, tous nos Anamakokia pour récupérer, pour que tu sauves vie là-bas. Bien aimé, et toi qui vas participer dans la polia, la santé, la scolarisation, la bango, Nzambe à cause de la thé, Kompambo la biso. Que le Seigneur vous bénisse. Nzamba Pambo la biso, vous pouvez rentrer. Bana Baboko Kozonga, Nzamba Pambo la biso, nous tous les Bakou ya Kolanda biso. Yambo la lina, na pesa message dans l'âme. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez. Naïb Sarabiso, de temps à autre, ceux qui ont monitoyé, c'est parce que Dieu a parlé et Dieu a permis à ce que tu vas la Koloba. Si le Seigneur ne nous permet pas, en tout cas, de vendre la Rakina, tu vas la Koloba. Ce dernier moment, nous sommes en pleine de séquences de prière et personnellement, nous avons des moments de jeûne et prière. Toujours ça, surtout la jeûne et prière à fruit et nous passons des moments très très formidables dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce message est très très important et un message où il y a une très grande interpellation. Et puis, bien aimé, oyebi, donc tu peux partager na maman moko, maman nanga moko nzamba pambolé et na bombi kombo, asinga papenok, mais souvent nous ne comprenons pas. Pourquoi nous avons besoin de Sakara Mabé, nous avons besoin de Sakara Mabé, dernièrement, tout est pour échanger là. Oui, nous avons avant à guérir. Et nous avons avant à pamboula. Le Seigneur a salaka d'abord. Il y a c'est pour cela il y a des moments où il faut Dieu a continué à couler de la bichon, mais il y a danger. Parce que si le Seigneur nous montre des dangers, c'est pour prier. Oui, biso linzamba zotali sa danger, azo pousser biso na kokende na kosambe. Parce que même dans sa souveraineté, dans sa divinité, c'est que le Seigneur ne veut pas que ce mal arrive. Yango moni nzambe alakisa biso. Donc c'est pour cela, il y a un prophète, monsieur Snabé, un prophète de malheur. Non, ce ne sont pas des prophètes de malheur.
le mal existe. Surtout ce que l'eau qui a ma bezali. Nzambe abana koya mingi na makambo oyo eza ya mabe pour que a pousser biso toyeba na kosambela. C'est comme ça. Et moi je crois et toujours kende vers la délivrance ya Congo. Oyebi ntango délivrance yaka makambo yaka lisusu pasi makambo yaka lisusu ya kolela et na se ya makambo ya koya kolela wana et de là que le Seigneur intervient. De cela qu'intervient au monde bana certain va que bakomi na suka. Et Dieu a dit j'ai attendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que je prie dans ma vision, message oyo eza interpellation pe eza avertissement moko très sévère oyo Nzambe azoyeba na kosala oyo Nzambe azoyeba na kobenda na matoyi. Pendant que je priais nabandi komona ba aigle mibale et ba aigle mibale oyo bien aimé la vision oyo malamu bazobima précisément na côté ya Congo central. Et Nzambe atalisi nga deux aigles. Et ce aigle oyo babimaki précisément na côté ya Congo central. Et ba aigle oyo babandi na Congo central. Babandi ko parcourir Congo mobimba. Et la moni logo la carte ya RDC. Et ma aigle, je précise très bien, ba aigle bazalaki mibale. Babandi côté Congo central et précisément ba côté ya ba frontière na biso ya Congo central na Angola. La frontière et Zamba zotalisanga na moni ba aigle mibale ba aigle babandi kotambola ki nanu na Congo central tango ba bimi na Congo central nazomona ba aigle ba continue kotambola grand bandungi batamboli na kwili na kosuka na kwili oyo te et nazomona ba aigle babandi kotambola Congo mobimba et tango bazotambola Congo mobimba bazotambola Congo mobimba. Et le Seigneur a talisabiso bakomi précisément la frontière. Et tant que bakomi la frontière, nous avons des aigles au misu na bango et se diriger vers Rwanda. Et tant que se diriger vers Rwanda, et na moni na Congo, tant que babande kotambola na ba province, bazalaki likolo. Bazalaki toujours likolo. Mais tant que bakomi na Rwanda, j'ai vu ces deux aigles bazo kota bakiti na kati ya Rwanda. Et bazo komelanga à grande quarantaine palais résidentiel et ba koti na kati ya palais présidentiel ba tango ba koti na moni ba aigle ba koti ko kota ba aigle ba koti na palais présidentiel na sima na bango ko pumbwe na moni ba aigle oyo batiki mokanda moko et mokanda oyo batikaki ezalaki na ba écrit oyo bakomaki oyo ba mokanda batika ezalaki na ba écrit. Et na ba écrit oyo ezalaki batu oyo bamonaki mukanda wana na maison présidentielle Rwanda bakoka bazokoka kotanga mikanda wana te bazokoka kotanga mikanda wana te. Et je vis en grande quarantaine bakonzi ya mboka ya Rwanda basali appel tango basali appel na batu na basage pour que bayebisa bango ba lettre oyo eyi awa pona nini pe lettre oyo be écrit oyo eza tellement compliqué elingi koloba nini et babandi kopesa bango interprétation et bai kaka na batu na bango moko bayebisi bango bo okanda o bomoni eza lettre ya dernier avertissement pe lettre ya jugement et demi balé bayebisi bango bosala effort bobima na rancune bobima na guerre parce que oyo bomona bosala na Congo ekoya x3 x4 na kati ya Rwanda. C'est ça la vision que j'ai vue. Et ba aigle oyo ba s'envoler. Et le Seigneur azoyebisa biso bo alobi ngonga ekoki Nzambe azokende pe Nzambe azokota précisément, je parle avec précision, la maison présidentielle ya Rwanda. Nzambe akobanda ko frapper. Polo akobanda ko frapper na bakonzi. Yambo akita na peuple akobanda ko frapper na eux. Et ba aigle mibale o ba utaki na direction ya Congo central. Ba yaki ko kotisa baye pour na jugement. Avertissement ba pesi. Eza ya makasi na kobima na bango il y aura les sons. Et le Seigneur est en train de azobisa biso boye. A telemi ayeba na ko frapper na kati ya Rwanda. Et puis na ba mikolo boya ekozala na ba autorité
et vous avez une grande personnalité. Dieu va commencer à frapper la maladie, la koufa. Parce que les cris des Congolais, quand les Congo, la plupart et le Seigneur va commencer à frapper là-bas. Et Nzambe attend ici la moni la makashi, la maison présidentielle. La moni la makashi, la maison présidentielle, la moni l'entourage. Il y a ma konzi, il y a mboka wana. Et c'est des êtres ba mbala moko ko zonga na kati. Babandi na STP babandi ko parcourir la Kinshasa, babandi ko parcourir RDC. Et le même lettre au batinda ki kuna babwa ki yango pe awa. Et na awa balingi ba bisabiso la lettre oyo et le Seigneur zo pesa biso intervention ko ba été ngonga ya Nzambe ici ebele. Toute personne qui était complice o azalaki na parapluie, azalaki na lié, azalaki na liaison moko na bamboka bapaya pour faire le mal aux Congolais. Et Seigneur, et cette frappe o ezali kuna egoya pe awa. Et vous avez une maladie, vous avez une maladie, tous les gens qui sont enlevés en dignité. Et il y aura aussi des morts. Le Seigneur va commencer maintenant à frapper. Et le Seigneur a frappé ma cache dans ma maladie. Il y a somme. Les gens qui sont malades, ils vont évacuer dans mon papa. À quel point on a une solution. Mais frappe, ils ont pas de ma cache. Na gourou na bango. Et c'est ça la vision. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ère de jugement est arrivée. Et je suis en train d'encourager toute personne qui prie pour le pays. Le sambo toujours ça la nzamba yo karaté. Nzamba yo ka. Pengonga nango esi ko. Kana ito zo verset oyo ya mbone bana ko citer. Exode chapitre 12 le verset 12. Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis éternel. Bien-aimés, l'heure est arrivée. Vous savez, histoire et la Bible, oh tout à l'heure, ils ont un reflet. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée. C'est que nous avons vécu au temps de la Bible, Pharaon, Nabana Israël. Et c'est le même. Où est Kokoma? Où est la complice? Où est la incrédule? Yakoboya. Kokobana Namboka la mission. Nous avons frappé. Et puis le Seigneur s'est décidé, Yakoye Bakokota d'abord, l'instance à l'icône. Pour mon ami Kole Koya. Et vous avez la Koufa, et vous avez la carnage. Et ça pour notre temps, c'est pour bientôt. Et quant à toi qui prie, il y a un bon de la rapport en boucle. Réclamons le jugement, parce que l'heure du jugement est arrivée. Que le Seigneur vous bénisse. Les messages que la ligne qui partagé pendant quelques temps. Zamba Pamoule maman, Zamba Pamoule papa. Yom Tozul Bako fait de cela une large diffusion. Non seulement ça, il faut prendre aussi le temps de prier. L'heure du jugement est arrivée. C'était votre homme de serviteur Enoch Babinga les chasseurs. Bien aimé, pour plus de contacts, surtout pour la bande de Oyo. Vous avez la poste assistance à prière, vous avez la poste orientation, n'hésitez pas de nous appeler. Notre numéro c'est plus 243 89 50 79 743. Plus 243 89 50 79 743. Et je répète encore, nous sommes vraiment bel et bien dans notre centre d'hébergement Matondo. Bien aimé dans le Seigneur, Yomutu Ozuli Baku Akolanda Biso et d'insister que Sabiso. Yakoye bana kosunga bana oyo ekozala likambo li makasi. Vous savez, wana bani belé to perdre bango bazaki sur na balabala bazal lever bakati bango barin ezo ça la somme, mais Dieu a permettre auto récupérer auto prêt pour récupérer. Que le Seigneur vous bénisse. Fait de cela une très large division. La Pamboli Batunyo sur EHP Média. La Pamboli Balanzam Média sur Bateau Bassam de la rapport à Bissot, de loin et de près. Papa Brice, Maman GH, Papa Charlie, Papa Blaise, Papa Dédé, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je suis en train de prier. Laisse que le jugement équitable n'a pas tellement pour le Kamboka. Nzambe na sambeli na Congo na Yesu. Tellement pe na jugement na bato nyonso o bazobundisa peuple de Dieu. Yo pe mutozo la ndanga. Tu as subi des injustices sataniques et démoniaques, des sorciers, des menteurs, des occultistes. Laisse que le Seigneur a tellement
ajuger bamuna na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Amen.